Bonjour, bonsoir, ce n'est pas Erikoku Telabino partout besoin. Oui, ça cuisine Yannick TV aye. Cuisine Yannick TV ce qui est et à Kapambate et à Kasoki et yo qui est moni vérifié na memeli ba vrai ba abonné na ma émission na biso à mukolo alelo. Avant ko ban émission na biso topé sa ka merci na Seigneur parce que kola la kolamuka eza habitude teza grâce sur grâce. Bande konanga, j'espère que vous allez bien, moi aussi je vais bien par la grâce de Dieu ba vrai ba abonné. Ba oyanga famille ba oyanga ndeko cuisine Yannick TV akapamba te biso vraiment to yaka soki to moni mbingi to memeli bino bozala toujours informé bozala toujours bien en ligne bozala branché pour recevoir encore des émissions ya kitoko. Bande konanga ba mama nanga nyons tout na lobaka tout le temps je vous love na lela bino ba abonné nanga na lela bino ba vrai ba oyanga famille quoi na lela bino vraiment toujours ça la toujours musala na biso ndenge to misana ko sala s'il vous plaît bo fongola ba ordinateur bo fongola ba télé bo fongola ba portable bolanda émission ni na meme bino na mukolo alelo émission nanga on na meme bino na mukolo alelo eza uniquement ya tendresse boyebi tendresse bien o jouer ka théâtre o ya solo laka boyebi vraiment tendresse na biso bien mwana mboka nazolo bela lisusu papa luli na moni na miniature wana bozota la 3 personnes wana bazana miniature boyebi bango bien j'espère eza papa lule eza tendresse eza sila bisalu pomba sen cuisine Yannick TV azolobane biso atolobaka na biso vérité biso topesaka na biso kaka conseil bande kona ngai bokota live na biso na moni tokomi 20 bokota tokomi 25 s'il vous plaît botia ba commentaire botia ba j'aime botia ba cœur et que ça la vraiment bien makasi tozo sala kaka musala na biso pona biso nyoto ndenge to mesana bokota liboke na biso na lingna panzango na mukolo alelo bisoni na meme bino na ndeko alo bande kona bozo ba kiti bokota bo vendre scanner to boza bolanda vraiment di solo alelo ndenge ezoleka vraiment ezoleka bien te bande kona nga cuisine Yannick alobaka avec ben bref bino moko boyebi bo audio eza ba video ezali ezo sala bien te bande kona nga na ngambu ya théâtre tout le temps ezokende kana bato maboke na biso balobi na minute o elongwe ba musicien pona ba musicien na biso kimieza mais kotala na ngambu ya bato ya théâtre na biso bato maboke na biso en tout cas kimieza ta mukiete moto ezopela se ezopela cuisine Yannick TV lobi pourquoi pas na bomba pona loba na memela ba vrai fois ba abonné na ba ba makama ndenge mukilango ezotambola bande kona nga photo solo la tozo solo la vraiment lisolo a somo pe a somo parce que ça la bien te to mona ki na ngambu ya Belgique quand na famille Libota porte-parole bijou la reine alobi azane porte-parole ya Belvi Kandi mais to komona susu lelo na mukolo lelo to moni na ngambu ya mama Sila Bisalu pomba sel tendresse alobi ya zawana munoko ya mama Sila Bisalu ekangami mais tendresse nde mutakoloba na place ya mama Sila Bisalu eza koinda bande konanga bokota bo commenter en tout cas bolanda lisolo oyo et ça la vraiment bien te et ça la bien te to komona na ngambu ya bato être na biso nde tokomi na dekan toyeba te tokomi na ngambu nini tokomi wapi parce que kota la Belvi Kandi kota la mama Sila Bisalu bazaka ka famille Sila Bisalu auti na groupe salongo ayepa papa elombe ndenge kaka ezalaka Belvi Kandi ayuta kapa via ayepa papa elombe lelo tomoni Belvi Kandi na ba émission na biso tozo sala mutu oyo abanda théâtre kala pe liboso eza Sila Bisalu mais na kati ya groupe à théâtre bato maboke mukola zalaka te mwana zalaka te selon ndenge ozo jouer selon grâce na yo pe na ba chance na yo yango vraiment musala bozo mona vraiment cuisine Yannick azo sala musala na ezu atekanda te azoloba toujours vérité bande konanga toye komona porte-parole ya Belvi Kandi bijou la reine toye komona siko porte-parole ya Sila Bisalu balobi tendresse bino moko boyebi tendresse mwana mulu babanga motota kote tumba bunda tika na défaut tendresse alobi akoloba pona Sila Bisalu akotika Sila Bisalu te Sila Bisalu azawana mama kulutu ya bana na ye tendresse alobi pona Sila Bisalu ye moko akoti makambo ngo bokeba na Sila Bisalu eza koinda bande konanga bola
bolanda vidéo calme pe bolanda ngo bien boko comprendre ebele mama Sila Bisalu na biso pomba sen alobaka na ete mama Sila Bisalu na biso ato fingie ato choli a répondre kana ete avant dakana toujours silence bande konanga bino moko boyebi ke silence eza phrase moko eza muke mais eza très efficace muta bomba mi alekio na mayele mama Sila Bisalu na biso avandi na calme baba kuka monde entier baba kuke bokota bo s'abonner baba kuku bokota bo commenter bokota bo aimer bo partager vidéo par-ci par-là même si ekomi pas mama na biso ekosala bien parce que cuisine Yannick TV apesa kana kaka ba conseil cuisine Yannick TV azo solo la toujours ndenga misana kosola baba kuka monde entier baba kuka bostra baba kuku ya pasteur Charles Bameko baba kuka monde entier parce que balobi baba kuku bazaka kana pasteur Charles Bameko bazapa mama Sila Bisalu pomba sen na beng baba kuka monde entier bokota bo commenter bo aimer bo partager bo ta la vidéo oyo to finga kate to pesa kaka ba conseil bo s'abonner et que ça là vraiment bien makasi bo s'abonner massivement s'il vous plaît. Cuisine Yannick TV alobi mama Sila Bisalu na minute o balobi mama Sila Bisalu atikali na kati ya kingakati kotala na kati ya kingakati kuna moto ezopela bande kona ngai moto ezopela na kati ya kingakati balobi Belvi kandi na minute o tozoloba batie na porte Sila Bisalu na yishokoko batikali na kati ya ikingakati bande kona ngabiso tozana pona kosepya na lipambo ya baninga tozawana pona koloba mabete mama Sila Bisalu pomba sen na peso bonjour beaucoup de respect mam sina biso babaku ka monde entier tozawana tozosala toujours musala tozo panja toujours information par-ci par-là ndenge kaka misana mama Sila Bisalu otikali na kingakati oeza cuisine Yannick TV mama nanga na ngai na lobano kaka zala sage zala na discernement zala vraiment l'intelligence ya ko répondre na des missions nyonso oko passer zala vraiment très sage il faut beaucoup prier mama Sila Bisalu mam na biso il faut beaucoup prier parce que na moment oyo balobi soki bénédiction eleki munene komba no pe eleki munene batu nyonso ba telemelio mama Sila Bisalu mi bomba na ba prière cuisine Yannick TV azoloba mama Belvi kandi cuisine Yannick TV alobi vanda kimia luka nzambe na yo na vi batalela ka mutu te soko taleli mutu ko décevoir yo mais soko taleli nzambe ko décevoir yo jamais zonga na makula nzambe continue musala na babi telema popola continue avance ozaka ka Belvi kandi ozaka ka la patrona okotika la toujours la patrona mais cuisine Yannick TV azoloba kaka na mama Sila Bisalu mama Sila Bisalu to moni vraiment babi tendance alobi akoboma mutu pona yo vraiment akoti makambo jeke likolo taka tendresse moko azolo babandi kona ngai tozomona ba départe parole ya basi Belvi kandi to moni bijou la reine to moni tendresse ekolo balisusu ke azana porte parole ya mama Sila Bisalu ande nazolo bana bino na minute bino nyonso bande kona babaku bino moko boye ba ke tendresse aza vraiment porte parole ya mama Sila Bisalu azawana soki otimbi Sila Bisalu osimbi tendresse tendresse wabi pona Sila Bisalu akoboma muntu pe akoyoka te soki bopekisi makambo o eke déjà likolo nzambe asunga vraiment ba théâtre na biso bato maboke na biso nzambe vraiment aleka na kati na bango parce que na minute oyo même soki tozoloba tozopesa bango ba conseil ekomi passe ekomi intervention ya Seigneur ekita po esala parce que baza ba moko bino nyoto boza bato théâtre bino mo boza maboke mais toye komona na minute obo komi divisé par deux toye komona komi na deux camps tozoyeba te makambo ndenge ezokende nzamba lola asunga bino nzamba lola apesa kimia tomoni papa na biso lule ana koti alobi ba fan na bango ba kuke ezaka kate balobaki ba kuk balobaki ba kuk nde bazana ba koza na bango basali na bango mabete mais fan mobo ya face B ayekati nesika
oyo olinga kaka asali réputation ya mamisi bandeko na ngai omoni ba faux compte ya mutu musu pa kozake alinga na yo te ndeko na nga makrelo kaka faux compte alobi mabe alobi oyo aza bakuku omonaki aza na pa bakuku te makrelo ka faux compte bandeko na nga mukile komi mabe mukile komi kobe bato yeba te tozokende wapi tokomi wapi tozosala nini makambo vraiment nzambe kaka akita parce que aliro makambo ezokende ekende vraiment kitoko te nzambe kaka asunga mama Sila Bisalu nzambe abate l'élévation na yo nzambe abate la grandeur na yo abate la succès na yo amema yo likolo akoleka parce que makambo yo eke déjà bien te faut mi bomba ka na kati ya nzambe faut éviter bilialia o éviter bimelamela o éviter bikota kota na yebi ke mama Sila na biso olia kapaba tuté ovandaka na coin na yo mi bomba kati na ba prière mi bomba mama Sila Bisalu conseil na yela ki kaka SB na biso wana mi bomba mama tendresse tomoni wana ozolobela mama Sila Bisalu en tout cas ekosala bien toza wana tozo soutenir bandeko na biso o tomoni azosala musala bien kofinga te en tout cas bravo soko moni ke ya kofinga mama mikitisa nzamba lola kopambola na yo tozo boma kaka moto bokolanda bino moko ba image ndenge mama tendresse amemi papa liyanji na biso awa asaboli papa liyanji somo pourquoi papa liyanji akende kosimba Sila Bisalu so bomoni ke eloko osala eza te bandeko na nga bovai na bino kimi eza te ke bokrea na bino kaka baproblème bolamuka lelo eloko bobolamuka lobi eloko boye na internet na émission makambo ezanga te matière ezobimaka jour et nuit matière na matière toyeba te makambo ndenge ke bandeko na nga cuisine Yannick alobi ya lobaka na ba preuve alobaka na ba audio bino moko bandeko na nga partout bozwami bokolanda tendresse boyebi voir tendresse bien ndenge moko azo expliquer papa Lianja pourquoi asimbi Sila Bisalu alobaka na te papa Lule pe azo loba vérité parce que papa Lule alobi même ba fan ba fingo ekokanga manango na njoto te ekosana ce n'est pas la peine de kaka na ba live bokenda kaka kosala basala kinga boye bazongisa nga boye bokeba bandeko na nga théâtre partout bozami boye ba ke ba faux compte za ba faux compte vraiment za makasi na mondo yo mutu mususu alingaka na yo te musu boswana na bino pe na mutu ya bandeko na nga bokoza pe boswana na bino mutu mo alingela bulo e ba pete bokeba omona krelo faux compte mo boale olobaki nga na za bakuku alobi après obike bakuku ba ofinga nga bakuku ba ose muke na bandeko na fo bozala sage boye ba malobani bozoloba boye ba bisika ni bokotaka boye ba eloko ni bosalaka so za star sana mutuno ba ofinga o ba otonga ba ochola ezaka te batunya tu ba olinga batu msu ba olinga pete batu msu ba olinga yo bandeko na faut vraiment kozala maele faut vraiment kozala maele cuisine Yannick akika na conscient muke pona ba toi théâtre na biso pona belle vie kandi nzamba lola apambolo a continuer toujours komema yo kende toujours liboso sala musala na ndenge ezalaka yona Sila Bisalu boza binyemite yona Sila Bisalu boza bambanda te yona Sila Bisalu boza mama moko papa moko boza na bino bien bandeko na ngai bolongwa na mupepo bolanda te mupepo ndenge ezokende vraiment bien te belle vie Sila Bisalu azandeko na Sila Bisalu pomba scène belle vie kandi azandeko na en tout cas kozala bien toujours ceux qui boza toujours amour boza ininde ka toyebi Sila Bisalu na belle vie nde bazalaka ekosala biso vraiment bien makasi nzamba lola abatela bino nzamba lola pambola bino akokisa baposta na bino bakuke bafani ya mams bo manifester na bengi famille bota bafani ya Belleville bo manifester ekosala vraiment bien na ba commentaire topesi kaka conseil muke cuisine Yannick TV aki nango yango wana bakuku nanga na nzombalancer sikoyo nazo balancer boka ba audio ba video ya Lule na tendresse bino moko bo comprendre bien koleka ngai à suivre. Aujourd'hui, je suis en vie. Un jour, jamais c'est ça. Les autres ont la biso batu pour moto no mama principe de film ko boya yango mais n'engue faire comprendre et puis si la tina ko le bele pété est si la te connaît si la start si la sola n'importe qui te connaît comme pendant le team lobby soka yebi to répondre au té a autant année à monia fanatique à boaki
Yo moni style azala mbongo opesaka bato pamba yo omoni comme yo luka kofinga mawa Didier Masuki kopekisanga te po premier tour bandeko na ngai babakuk bafaye na ngai babone na nga bokota bino moko bolandi tendresse ndenge azo expliquer koleka cuisine ya Niki TV bolandi lisusu papa lule ndenge moko azo expliquer pona bafani bafaux compte ekomi kosala bien bino moso bocomprendre bokovanda vraiment kimia bozaso bokina bino likambo boloba bino babakuka batu te boloba bino famille bota te boloba kaka emso eza bafaux compte bokeba bafaux compte ekoti ebele na sa mokili on a mené la kibino angwana en tout cas ne kopesa ba merci na ba maman nyonso ba papa nyonso o ba kolanda vidéo na nga par-ci par là que Dieu vous bénisse à la prochaine bye.